Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Naza na esengo bandeko komemela bino ba message na prometaki que na komema na opesa bino na avant dernier vidéo na salaki. Donc nazali na ba message moko nzamba apesa ngai na lobai na opesa yango lelo vraiment. Donc nzambe asalinga grâce na se forcer na obi même avant na koma na ndako fo na pesa vraiment ba message wana oyo nzamba pesa kinga. Donc tika tata nzambe azwa lokumu pona grâce asali biso lelo pona kozwa ba message oyo. Donc voilà mes frères et sœurs, na ba message moko mibale o nzamba pesi ngai par rapport à makambo ezoya. Mes frères et sœurs, makambo nazoya koyebisa bino lelo ezaka loka makambo nyonso na yebisaka bino nzamba yebisanga o nyonso apesaka ngai na memelaka bino po ba message o nzamba apesaka eza ya bino. Ba message na ye nango mibale lelo eza ya makambo ezoya, makambo ekosalama, eza très important. Mes frères et sœurs, nasengi biso na bolingo ya nzambe tozwa ba message à la légèreté po makambo nazoloba lelo eza makambo ekosalama. Makambo nga nazomona eza makambo oyo apôtre Jean amonaka na Apocalypse. Makambo oyo akomela biso na Apocalypse. Donc ba prophétie o nzambe ye moko apesa. Yango makambo nga nazovivre eza tellement fort makambo nazoloba. Eza makambo ekosalama pendant ba tribulation. Tribulation oya munene ya Armageddon te me makambo ekosalama. Frappe ekosalama. Ba guerre ezoya. Makambo ekosalama pendant ces temps-là. Nzambe alakisi ngai yango et nzambe a précisé. Donc en fait, nde na zelaki ba message wana, nde na zelisaki yango donc ezalaki ngate mezala nzambe moko. Donc makambo so tokanza ke biso tozosala me nzambe mo mutazosala yango. Donc tika nzambe azwa lokumu po a compléter message wana. Donc yango na ye nango mibale pona pesa biso bandeko. Toyeba makambo ezoya, to se préparer na makambo ezoya. Donc nzambe azwa lokumu avant to banda message na biso. To tika mama oyo epai ya nzambe abatela biso, abatela nga mutu na ye na ba révélation oyo apesi ngai, biloko ebombanaki en secret oyo nzambe azobimisela biso bana na ye, abatela pe bino bana na ye oyo bozwa message oyo po bofungola misu, efungola bino misu mes frères et sœurs, esunga bino na koyeba kokangama na nzambe, na koyeba nini ya kosala na makambo oyo eza koya. Donc nzambe azwa lokumu. Totiki mama oyo na kombo na Yesu Kristo. Tika mama oyo ezala mama moko béni puisque biso to pambolami na kombo na Yesu pona koyeba ba message oyo, koyeba ba révélation oyo, koyeba makanisi ya nzambe pona biso bana na ye na oyo alingi asala na mokili. Po Bible biso na livre Ecclésiaste que eloko moko te salamaka soki nzamba permettre yango te, rien du tout. Donc yango tokumisi nzambe azwa lokumu abatela ngai na makila na Yesu Kristo. Abatela pe bana na ye o nyonso bazolanda message na makila na Yesu Kristo. Munguna ya ko arracher biso nzambe apesi te. Molimo nzambe ye moko amema message oyo a convaincre bana na ye et puis alakisa biso eloko nini tokosala puisque ye nda enseignaka biso toute chose. Tika zwa lokumu abanda na biso message oyo banda ne bandeli tina suka a ciblé bana na ye nyonso na ba o baza na compréhension, na ba o baza na compréhension te asunga biso na ko discerner message oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Voilà mes frères et sœurs, tika nzambe tata azwa lokumu na kosanga te kopesa bandeko nanga ba frère nanga ba sœur nanga oyo bazo soutenir nga na musalo munene nzambe apesi nga. Merci. Merci na bandeko nanga nyonso ba frère nanga ba sœur nanga na ba encouragement. Tika tata nzambe amona bino ndenge bozwaka peine ya ko soutenir ngai ba commentaire na bino nyonso na tangaka yango. Tika tata nzambe
apambola bino, apambola bana na ye, apambola basali na ye partout au bazana 4 coins ya mokili. Merci pe na ba o nyonso ba critique ka ba critique nyonso tout ezali kaka pona kopesa nga lisusu mayele e pesa nga lisusu makasi tika tata nzambe amona bino pe lokola. Vraiment tata nzambe a zwa lokumu to koti na ba message na biso. Nazo zwa liboso message o nzamba pesinga récemment. Mes frères et sœurs, na bandi na message o nzamba pesinga ya suka. Po eza message o nzamba a compléter. Nzamba a compléter makambo epsa kinga liboso to comprendre ngo so na pesi message o. Tant na aussi ça ba message pour comprendre. On l'air na zwa deuxième message. Na bandi na message ya suka nzamba pesinga. Nzamba pesinga message c'était quand le 7. Ezaki le 7 ya mois o. Le 7 août. Nzamba pesinga message. Na lali na butu wana nzamba zo lakisanga na vision nazo mona na telemaki esika moko. Na telemaki esika moko esika na telemaki ezaki mabele. Na telemaki likola mabele. Mabele yango place na telemaki nazo mimona. Donc en fait nazo mona makolo nanga. Nzambe a faire tirer attention nanga na makolo. Nazo mona makolo nanga na telemi likolo ya mabele, ya terre moko bo. Ezaki étendu mais nazo mona makolo nanga, nazo mona pe mabele. Mabele ngo ezaki vraiment comme mabele apambeza na verdure te, donc pelouse ezaki te nzete ezaki te comme mabele. Siko mabele ngo ezaki lokwa ba balusi. Boyebi mes frères et sœurs, ceux qui ba balusi mabele pona ko lona eloko, pona ko cultiver eloko. Ndenge zalaka. Donc mabele ngo ndire ba balusa ki yango vraiment ba balus. Donc ezao mona na misu ndenge molimo nzamba zo lakisanga ezaki mabele moko fertile, voilà. Ezaki en bon état. Ezaki pe kimia na telemaki wana nga moko nazo tala makolo nanga nazo mona makolo nanga et lo que faire tirer nga attention ezaki ngai moko na couleur apona ngai. Donc nazo mi mona na temi likola mabele wana. Sikoyo tant na tali pembeni nanga namoni mabele mususu ezalaki à côté mais mabele ngo ezaki ngai na mabele wana tozaki séparés. Place nga na telemaki na mabele mususu ezaki vraiment séparés. Mabele mususu na monaki ezaki sikoyo mabele moko munene vaste étendu ezaki munene mais mabele ngo ezaki couvert na neige. Mabele ezaki pembeni. Ezaki couvert na neige, mobimba nango ezaki couvert na neige. Neige moko ya munene. Neige belé vraiment, donc neige ezaki vraiment épaisseur likolo mabele wana. Mabele wana ezaki couvert na neige. Partout ezaki pembeni, vraiment ezaki na neige likolo nango. Siko likolo ya neige wana namoni pe batu batelemi. Nazomona batu bilongi te mais namona makola batu batelemi. Donc nzamba la kisinga azo signifier nga eloko moko o toko comprendre ce to bandeko o baza vraiment na grâce ya discernement ba comprendre directement mais na ko expliquer na moni batu batemi na étendue wana o ezaki na neige mais frères et sœurs soudain na tala boye likolo neige wana place batu batelemaki likolo neige wana na moni mbala moko eloko mo boya mwindo ezoya. Eloko nga na mona ki liboso zaki elo mwa mwindu. Na moni elo mwa mwindu ezoya esali ndiela donc na musiko kokoloba eza lokola nyoka eza lokola po ezo tambola ezoya mais zaki noir. Tango za musika nga na omona ka elo mwa noir ezoya. Mulai vraiment ezo benda ezoya. Siko nga na so tala ngo kaka. Mbamoko namoni tango komi pembeni na tala boye naye komona kezalaki comment ça s'appelle sauterelle à noir. Sikoyo po sauterelle eza ba couleur ebele. Sauterelle à noir. Sauterelle bazo skonga na kamona bi sauterelle ebele boye. Po no mona mulongo na donc ezaki sauterelle basali mulongo lokwa ba fourmi nde ba fourmi batambolaka. Sauterelle siko basali mulongo wana. Bazoya bazonga bi sauterelle ebele boye donc ezo sila te tala mulai bazoya tant bazoya bakomi siko na katikati ya tanji ya mabele wana ya likola neige wana ozaki na neige likolo nango
mes frères et sœurs, namona kaka ba panzani misu bake na gauche misu bake na droite bakomo panzana tango babandi ko panzana mes frères et sœurs batu nyonso bazaki likolo ya neige wana na mabele étendu wana nyonso bazaki na neige babandi ko ganga babandi ko kima donc ba sauterelle wana bakomi ko landa bango ba piquer bango bakomi ko kima ba paniquer donc bakomo ke dans tous les sens sikoyo tant bamandi ko kima sikoyo ngana otala bango place ngana telemaki na temika likwa mabele wana eloko mo ekoma wana te ezaki na neige te ezaki donc mabele o eza na neige te c'est ce que Dieu voulait m'expliquer ezaki mabele o eza na neige te sika o neige kitaka modèle wana te donc ezaki mboka o ya neige te donc nzamba azaki spécifique azaki clair sikoyo namonaka tant bandi ko panzana nga siko na bandi ko lobela bango nga siko na komo loba na bango bo balusa mabele na komo loba na bango kabo bo balusa mabele tant na zo loba na bango bo balusa mabele mes frères et sœurs bazoyo ke lokote bazoyo kate na zo bango bo balusa mabele ba okima ka bo balusa mabele ba okima bazoyo kanga te bazo kima dans tous les sens sikoyo na choc wana bakimi bango nyonso mes frères et sœurs batiki mabele wana place neige ezalaki vide batiki yango vide bakimi ekomi désert basauterelle wana bazwi place donc nga pende nazoyebisa bango bobalusa mabele bakokima bobalusa mabele bakokima na ntango nazoyebisa bango bongo mes frères et sœurs mutu azoyokanga te nayebi pe ngai moko te pourquoi na bande koyebisa bango bobalusa mabele nayebi na nga te l'air wana na comprendre nanu te mes frères et sœurs bakimi l'air bat nyonso tu bakimi place wana nyonso ekauki etikali vide mba moko na lamuki na pongi mes frères et sœurs tant na lamuki na pongi na bandi ko méditer nazoka pena molimo wa nzambe azolobela ngai azotinda nga directement na parole oyo mais avant na kota na parole wana nazopesa biso déjà makambo oyo parole ya nzambe ba prophétie oyo nzambe apesa par rapport à ba sauterelle eloko nini nzambe alingi aloba par rapport à ça et eza nini na expliquer na pesa discernement oyo molimo nzambe apesi nga na message oyo nauti kopesa na ko compléter ngo malamu na deuxième message. Donc, et là, on a expliqué que si on est nini mes frères et sœurs. Nous avons expliqué na message oyo que place na télémaki nazaki na mabele o eza na neige te nde na uti koloba. Place o ezaki na neige likolo eza ba mboka oyo eza ya malili eza ba mboka o azaki spécifique clair eza ba mboka ya Occident. Ezaki vraiment clair. Si kon nzambe lo oni azo ebisanga sika. Nzambe azo ebisanga ke mabele oyo nga na telemi. Eza mabele oyo ebatelami. Eza mabele oyo ekokota ruine te. Eza mabele oyo dans le futur. Futur ekoza dans 1 heure. Futur ekoza dans 24 heures. Futur ekoza dans 1 mois. Dans le futur ekozala na makasi yako liesa yako sunga mboka oyo oye koti ba sauterelle. Oye koti ruine. Donc on est à ruine. Donc yango na sayi ko yebisa bango bo balusa mabele. Ba balusa mabele lokola mabele onga na telemelaki. Ba balusa mabele po ba sauterelle wana bakima. Donc soki mabele na bango ezaka ka bongo. Soki makambu na bango ezaka ka ndenge bazali bako zala jamais sauver na ruine o nzamba zotinda. Yango na sayi ko yebisa bango bo balusa mabele. Donc ezali ruine oyo eko frapper Occident. Yango nzamba sayi ko yebisanga. Eza ruine oyo eko kota na Occident. Nzamba ko frapper Occident. Mes frères et sœurs na lobby bien nzamba ko frapper ango yemoko. Yemoko mutako frapper ango na so kota na parole pona ko yebisa biso eloko nini nzamba se aloba. Maloba ya nzambe ezali nini. Tokei na Apocalypse 9. Na kotanga mwa muke Apocalypse 9, mais na so pesa biso ba verset otokoma. Amos 1
na verset 9 tokiti na 13 ti ata totangi passage wana mobimba. Amos 1 9 à 13, Amos 7 1 à 3. Vision ya Amos par rapport ya ba sauterelle. Eza na Amos 7 1 à 3. Vision ya Amos par rapport ya ba sauterelle makambo. Oh nzambe so mutaninga comprendre sauterelle elingi kolakisa nini. Sauterelle eza nini. Totangi na maloba nzambe, sauterelle eza biloko ezali coupe ya colère ya nzambe. Ye moko. So totangi ba passage on a pesi na on zo tanga siko Apocalypse 9 toko comprendre eloko nini nzamba lingi aloba, eloko nini nzamba lingi asala, makambo nini ekoya. Sauterelle nzamba kotinda na Occident. Po nzamba za na mabele o ya poni alakisi ngango clairement. Eza na mabele o nzamba poni, donc c'est l'Afrique. Ezali mboka o ya malili te. Nzamba azaki vraiment clair. Eza mboka o ya malili te. Nde mboka oyo nzamba pamboli. Nde mboka oyo eza fertile. Na moni yango le 7 ya mois oyo eza confirmation. O nzamba zo pesanga na zo lobango na courage ne sengo. Na zo lobango na joie na motema nanga. Po ngai te mutu na lobi yango, c'est pas moi qui a décidé, mais ali nzambe mokeli na nyonso. Mabele o nga na tema kezaki fertile. Ba sauterelle ba kotelaki yango te. Ezaki kitoko, ezaki na kimia. Mais mabele o ezaki na neige. Ba sauterelle ba kotelaki yango pe ba panzanaki. Donc coupe ya colère ya nzambe. Pourquoi na lobi coupe ya colère ya nzambe? Eza maloba ya nzambe. Eza makambo nzamba loba. Makambo nzambe a prometa. Donc tokei na Apocalypse 9. Nazo tanga na kombo na Yesu Kristo mwa muke me biso moto ko tanga ngo mobimba. Na tangi na kombo na Yesu Kristo. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis. Tokoma obscurci, puisque toko vivre 3 jours à ténèbres. Toko vivre en bisonyoso, mais seul ba o nzamba poni ba ko s'en sortir. Nzpo nzambe yemoko loboko nzambe mute ozali kolo na bango. Oya ko luka nzambe ako sauver na 3 jours ya ténèbres. Na sina pesa message wana. Il y a 3 jours à ténèbres. Obscurci par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal. Donc, bas sauterelles on a bazaki ko piquer le col à bas scorpion. De ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement de faire du mal seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur leur front. Amen. Na ceux qui ont mes bien-aimés dans le Seigneur, tout continuer. Donc, Nzamba pesi ordre na ange naye à ouvrir 5e seau. C'est la coupe de la colère de Dieu. Ezali coupe ya kanda ya nzambe, ezali 5e seau. Kanda ya nzambe, 5e seau o yako déversé, ezali ba sauterelle o bako kota na Occident, ezali ruine o nzamba zo tinda ye moko. Totangi yango, donc eza makambo mama dasa zo lobate. Eza makambo mama dasa a okanisate, o mama dasa fabriqué. O na lobeli batmabe, non, c'est dit et nzamba la kisinga yango na vision. Na moni yango lokola na mona makambo lokola filme. Donc ngate mndanzo beza makambo nzambe aloba. Nzamba zo lobela biso alobi ba o bakozane lembo na ye na mbunzu na bango te. Soko zane lembo nzambe na mbunzu na yo te. Ba sauterelle ba ko ruiner vie na yo. Ezali ruino nzambe ye moko azotinda. Ezali coupe ya kanda ya nzambe. Donc, soto tangi ba verset on a pesi, soto tangi ebele, toko mona ba passage ebele, oyo nzambe azolobela, banguna na ye, banguna ya peuple na ye. Na pesa ba message wana ebele, eza makambo nzamba azoloba.
eza makambo yo na lobi sous mama dasa zoloba te. Donc tika tata nzamba zwa lokumu pona message pona révélation o ezolobela biso nini pona nini nzamba zo ebisa biso po toyeba ke makambo ekoya ruine ekokota ako frapper Occident na lobi yango lisusu na lobi yango plusieurs fois nzamba alobeli yango plusieurs fois surtout na batu oyo bavandi na Occident biso mutozali na Occident toyeba makambo ezali koya. Plus grave encore, mes frères et sœurs, na koti, na deuxième message, si on a zongi na message, on zamba pesa yenga liboso po, on a lobby si ko eza nzamba complétant après to comprendre pourquoi na bandi na yango. Message à liboso ezali esala yenga somme. Comme d'habitude, mes frères et sœurs na lali, message on ezali avant oh ezali peut-être il ça quelques 2 mois peut-être. 1 mois et demi, peut-être. Nalali, nzamba zo lakisa ngai, tovandi na ndako. Tovandi na ndako, tozota na biso tele tozaki na ndako. Mbala moko, toki lokwa makelele. Noki lokwa batu bazo loba makasi na liboso ya ndako. Mbala moko nayoki babandi ko beta porte ya ndako. Mais ebeteli ya porte ya ndako wana ezaki ya normal te. Nde tolobaka mutu azobeta na loma. Mais ozo senti que eza mutu moko te baza bato ebele. Siko na kamo na bimemba o eza banani bazobeta porte ndako na biso boye. Na kei siko pona fungola. Na kei ko fungola porte ndako. Na fungola boye mes frères et sœurs na moni tala ba policier. Tala ba policier ebele. Oh, na kamo na ba policier et pas na biso boye ko luka nini. Tant na fungoli ka porte bongo ba koti na ndako mbamo ba pousser porte ba koti na ndako na tuni bango comment boko kota na ndako nanga na makasi bo luka nini o to mona ki mbala moko ba azu parole bandi ko lobananga o to mona ki bino nde bo kota na ba biloko bo sombi to ye ko luka biloko wana bo lakisa biso ba facture ya biloko nyonso o bo sombaki ko loba ba bongo ba bandi ko luka biloko na l'accepter ba facture ya biloko to sombaki pourquoi oh il faut bon l'accepter ba facture ya biloko nyonso tout bo sombaki photo mona ba facture wana ba bandi ko panza ba bandi ko luka ko fuye na ndaku ba moni ba zuzu biloko so biloko bo som biloko asika e mona na kamsweza ba étiquette msweza na ba sac ba zuzu biloko ba bandi ko tuna biso ba facture ya biloko siko nga na bandi ko silika na bandi ba mais de quel droit boko tana ndaku na biso bo banda ko tuna nga ba facture ya biloko o biso to sombi pourquoi ote eza biso te mais ezali gouvernement boyo kanga me bien aimé dans le Seigneur na opesa bino prophétie na so pesa na opesa bino makambo eko ya makambo oyo ko sala mana misu na biso to ko mona yango mais frères et sœurs na zwaka temps ya ko bomonde na zwaka temps so na bino opesa message na ozonga bonzamba laksinga makambo susu to avandisi ngai na bondela kapona makambo so nzamba laksa ti a confirmer ngai yango tant na zo bondela pesinga confirmation yango na ye na message mibale nzamba confirma nga sinon nako ya na message te makambo na yebisa bino osala mato monango eza na memi maloba nzambe o nazo loba siko eza l'ainsi dit l'Éternel ezali prophétie à venir oyo koya alors mutu policier moko bandi ko loba na ngai abinanga te biso to samusana biso batindi biso na bandaku nyonso tu to kokota toko banda ko fuye banda ku nyonso tu il faut batu nyonso bazo somba biloko balakisa biso ba facture biloko bazo somba yango to ye awa to zana besoin bolakisa biso biloko nyonso bino bo sombi o bosana ngo ba facture nango tanga bandiolo bananga bongo letanga na so lingana silikela bango na lakisa bango ba facture biloko na biso nyonso biloko nyonso oyo o bango bazaki nango besoin pona kumona le temps na zoloba na bango mes frères et sœurs mbala mo na télé zaki polele mbala mo na télé na moni pour flash info neti breaking news ndeza kawana mbala mo na vandine na bango ba telemi na ngai to tala sko télé mbala moko makambo eleka po esaki nzamba tire sko attention na biso na ngai na bango ngai na mona makambo yo o ezoloba na télé mbala mongo na télé mes frères et sœurs
na yoki na bandi ko tala mbala mo bazo lakisa info babandi ko loba mbala mo bazo pesa information wana donc information officielle ya mboka que gouvernement a voté loi toyoka malama kam nazoba gouvernement a voté loi ya ko fouiller biloko ya batu nyonso ya ko yeba ba dépense ya batu nyonso ya ko yeba nanya sombi nini akotisaki nini atekaki nini mes frères et sœurs na télévision makambo ba policier na ba uti ko loba nanga musala o bazo sala ndenka loba inanga za bango te gouvernement mtatindi bango ndenge na moni yango mbala moko na télé donc ba kosaki te ba loba ki vérité. Mes frères et sœurs na epte soto sosola mbala moko na bandi ko seka na bandi seka bango na autorité siko likolo na bango na epsi bango biloko nanga nyonso to na sala ba facture nango l'état nazo loba na bango nazo lingana reprendre bango mbala moko pona sina moni makambo esalama mbala moko molimo nzamba banjo loba na ngai le pouvoir d'acheter ni d'acheter ni de vendre mes frères et sœurs mbala moko na kei nzamba meminga na Apocalypse 13 si je me trompe pas na Apocalypse 13 oui exactement mes frères et sœurs n'aiment surtout comprendre donc nazo pesa biso prophétie awa que makambo oeko ya gouvernement azali yende abandi déjà depuis quelque temps na ko bomba ko instaurer système ya antichrist. Personne n'aura le pouvoir d'acheter ni de vendre mais faut essayer to ko mona makambo na zolo bana miso Yesu Christ wa zonga nanu te to mona na miso na biso Yesu Christ wa zonga te to mona na ken Apocalypse 13 nazo tangela biso maloba o ekomami na Apocalypse 13 mes frères et sœurs nazo pesa biso prophétie siko mobimba y a deux messages oyo o nzamba pesi nzamba pesi biso donc na makambo eko salama ruine o eko frapper occident coupe ya colère o bako mela nzamba ko melisa bango passion bako koma nango batu bako koma limité biloko nyonso tone ko salama ezali pona ko kotisa eza ordre mondial gouvernement za na sima nango gouvernement yé moko mtako vandisa antichrist na kiti na ye toke na Apocalypse 13 na sotanga ka ndambo na tangi na kombo na Yesu Christ Apocalypse 13 na verset 16. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur front. Ainsi, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ezali préparation ya antichrist. Makam nyonso tu wana onzamba zo permettre ayebi yango ba gouvernement mikonzi ya bamboka oyo bazana sima. Bango bazo sala bango bazo pesa biloko wana ordre mondial wana bayebi yango très bien. Bayebi ba prophétie nyonso bayebi pe makambo esalama. Bango bazo installer yango bango bako vandisa antichrist makambo nazo loba o nzamba la kisinga na yebi ke osalama ezaka question temps ezaka ka ngonga na ngwe koka bako kotela ka batu na bandaku bako botola batu biloko batu bazana pouvoir a osomba te pouvoir a koteka te ndenge bible lobi na vivre yango yona bina so vivre makambo ndenge apôtre Jean ya Apocalypse a vivaka nazo mona yango na misu nanga pasi o ekokota lixe kozali susu te bakosila mukie na monaka bango baye na Afrique lokola salite na nzoto bilambe panzana tozo yamba bango na Afrique na pesa message wana tozo yamba mindele na Afrique nzambe a confirmé nga yango le 7 ya mois oyo azolo bananga même likambu nzambe azo bandela yango siko biso bana na nzambe tozo sosola makambo ezo salama
déjà makambo ya kosomba na maboko c'est comme na bamboka mususu basi batie batu ba puce na maboko batu mususu bazwi ba puce ba comme somba na puce marque ya bête eza déjà instauré ezo yande malembe mais nzambe pas za mayele na bana na ye o nzamba prometa bana ne osalama mais oyo to nzamba azoba na bana na ye balamuka balongwa na mabe po biloko wana makambo ekosalama et surprendre bango te ba puce se banda ba sombaka déjà mususu na bamboka mususu ba komi ko somba ba ndimi puce. Mes frères et sœurs, ndenga na soloba boye nga mama da sa place na vandaka na mboka o na vandaka na ebite so na bamboka mususu esalamite mais na ebi keza partout so na le comité zoya ba banki nyonso depuis ka covid esalaka wana bakanga ba banki nyonso ti lelo ba banki efungwamaka te avant kende na banque faut jouer rendez-vous faut ça rendez-vous. Ok, au sein d'une banque, peut-être ba formalité, ou bien on veut voyager, ou bien on s'en a makamna, vraiment, sinon te ba banque ba kanga. Il faut au moins bango par rendez-vous. Ba distributeur, mes frères et sœurs. Ba distributeur nyonso ya mboka nanga. Na lobi bien ya mboka nanga, ya quartier nanga te ya mboka nanga ba kangango. Tout. Na chaque quartier bakangi place nyonso banque ezalaka bakangi ba distributeur nyonso batindi batu nyonso place moko. Mes frères et sœurs, bosi bomona ba distributeur nyonso ba banque ekangama bakanga yango partout ba banque nyonso ba distributeur eza bloqué batindi batu nyonso tout na banque moko bino nyonso boke nous mbongo place moko bayebi ke place ona ntango ekoyinda ba bloqué. Mes frères et sœurs, nga na tika su mbongo ebele na banque te eza conseil nazo pesa bino nga na tika su mbongo ebele na banque po nzamba sa ebisinga abendinga matoi na makambo nyonso ekosalama makambo nazo ya koloba eza makambo ekosalama na ane sengo ya koya ko livrer makambo nzambe azolobela biso nga nazo vivre ngo ezo pesa pe nga mayele nga pe na sali musala nzambe na tosie na eko pesa bana na message boyamba message bo pesa yango na batu bo kabola message oyo bo sala mayele bo tika biloko na bino ebele na bambongo na bino ebele na ba banque te po nyonso ko bloquer bayebi makambo azo sala po ba imposer biso makambo na bango mais bango bakanisi mayele ya batu mais bayebi mayele ya nzambe te nzambe paza na mayele oya eleki bango oya kosala na ba élu na ye alobi yango oya kozala na marque na ye te donc azana bana ne o bazana marque na ye na mbunzu na bango oyo ye moko ayebi ndenga kosala na bango vraiment soki Yesu Kristo azongi te na koya na ba message mususu na kolakisa bino tokomi na suka ya mokili bandeko nanga makambo zosala na mboka na ngai na kolakisa bino yango na promettre bino na kolakisa bino yango po ifo na sala mbangu na lakisa bino po bakoki kolongola yango na yebi eloko nazo bana koya kolakisa bino makambo zosala na mboko nga na vandi poto mona ke mokili eloko bomba antichrist azo bomba na susu te makambo batu mabe ba obomba na susu te donc bandoki babongola motema po nzambe aleki bango na makasi po bakomona loboko ya nzambe te bakomona gloire ya nzambe te bandoki batu mabe bobongwana tosala effort to se repentir oyo nga na zana nga mabe nazo sala makasi na se repentir nango molimo nzamba sunganga na koma penza complètement nesengwa nzambe biso nyonso to tambola na kobanga nzambe to craindre nzambe vraiment na lingi bino ya bolingo ya Yesu Kristo soki azongi te na koya na ba message vraiment pourquoi malamu au revoir mes frères et sœurs.